bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à na ernini au Kukolandara Biso. Bienvenue surtout na chaîne Abiso INSNM officiel. Bienvenue na balandi nyonso ya kala. Bienvenue na ba nyonso ya sika. Kande tolobaka toujours et encore boye imalamu na chaîne Abiso ya INSNM officiel. En tout cas, la famille so kezambala liboso et salimi kenobo ya kokota na chaîne Abiso ya INSNM officiel. Kande na kindaka nango na osenga na yo s'abonner massivement. Tant que vous s'abonnez à bongo kobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Bande konanga lelo toye awa na dossier kaka ya Vini Maluda, dossier ya Belvi Kande toye komona réaction lelo ya Jita. Biso nyonso toyebi comédienne Jita, ebela bato basepelaka kutu na ndenge Jita asalelaka makambo, ebela bato basepelaka na charisme, surtout et encore ya Jita bandeko na ngai. Kande na yebisaka bino na betelaka bino toujours et encore c'était soki ya koloba ezali ya bino mama Etoiline Nest TV azawana mieux placé pour na koya koloba. Soki na monike ya koloba awe ezate na okanga nanga mbanga nanga kande ba yebisaka nga kanga mbanga na okanga ngo penza na kitoko pe na kilo nyonso. Dossier et affaire Vini biso nyonso tomona ba jeton ba boakela o Vini akomaki ko boakela Belvi Kandi. Famille Bota, soki bozali nanu bozwa bakiti bo vanda. Tango bozo vanda bo matia ba volume s'il vous plaît. Likolo matia ba volume bo salelanga pe partage pour que famille Bota de partout au bazali bayoka o mama Ines NM officiel alinga lobana famille Bota lelo. Avant na kota na mozindo makambo, tout le monde est famille Bota. Tout le monde est famille Bota. Famille Bota bozala focaliser surtout na musala. Focus, silence. Wana penzande ezalaka moi adage ya Poutine de l'écriture, la patronat. La famille. Famille Bota. Ata soki lelo bato baye kofinga ke Belvi Kandi azandoki. Tolingi eka bongo. Belvi Kandi aza makolo poussière. Tolingi eka bongo. Belvi Kandi aza hypocrite. Tolingi eka bongo. Belvi Kandi aza bebe, aza lele. Tolingi eka bongo. Belvi Kandi azalaka kitoko te. Tolingi eka bongo. Belvi Kandi azalaka boye. Tolingi eka bongo. Belvi Kandi azwa mobala batu. Tolingi eka bongo. O nyonso bakoloba mabe pona Belvi ekozala ya sikate. Po basi bafinga, basi babimisa, basi basala, nyonso ya sika ezalaka te. C'est comme ça. Nyonso penza ya sika tikala kozala te. Donc ata soki lelo baye ko bimisa mafinga mosusu ekozala famille Bota eloko te. C'est comme ça. Ezaka passe moni dans la vie na vie bandeko nanga il faut toyebaka loboko oyo eliesa yo ata un jour ko balukela kango te po ata nzamba lola azomona ata nzamba lola azomona. C'est tout à fait normal soki boza na kati ya batu na milieu ya batu ba incompréhension ezangaka te, ba incompréhension ezalaka. Mais soki olingi o se débarrasser to o se retirer pa ya moto eza penza malamu se retirer na kimia nyonso parce que toyebaka te lobi na biso ekosukela wapi. Eza na video moko kutu na bosanaki kozwela bino video wana ya tango Vini abandaki kotombola pe komatisa Belvi Kandi azoloba na conseiller acteur bon nyonso baya epa ya Belvi Kandi et Belvi Kandi c'est le travail, Belvi Kandi c'est la famille, Belvi Kandi c'est la qualité. Vini Maluda lobaki ebele na tawana azalaki kutu salite moko ozotala boye aza kutu ata na forme te. Abanda film pa ya Belvi. Biso nyonso tomona ndenge Vini Maluda azalaki. Mobali moko asalite, neti mutu moko aliaka te. Tomona biso nyonso. Tina ndenge akomi lelo. Soki eza na batu oyo bakovanda kapenza na vi na bango azokumisaka nzambe sans kobosa na kombo ya Belvi. Eza batu neti ba Vini. Belvi Kandi ayaki kotombola Vini na ndenge moko ya somo presque na 2024. Ba film nyonso bando leka chez Belvi. Vini abando zanga te.
Et d'ailleurs, même moi, je t'ai étonné. Na komona na showbiz. Vini, azalaki kuna. Azalaki na spectacle wana. Na kamwa kikutu na lobi. Et, en tout cas, Belvi Kanda zo considéra ka Vini ya makasi. Wana nyonso pona Belvi Kanda za mutu moko azalaka na motema malamu. Akaniselaka pe batu. Amonaki kaka ke non, papa oyo na tombola ye. Na chaîne nini babando benga Vini? Na chaîne nini? Tomona kutu mama étoile ye wana. Babengisa ye na SP. Ndi ye moko katango amonaki mafinga. Aloba na ye, na okende na ngate. Depuis kala déjà mama étoile, bako babanda ko benga ye na ba chaîne mosusu. Mais Vini, batikala ko benga kaete. Na ba chaîne mosusu kutu ezaka ba chaîne. O penza ya malunga. Batikala ko benga Vini te. Vini bakomi ko benga ye ya malunga c'est pas tango kaka aye ko mata epa ya Belvi na Belar nde bisika sikoyo ba chaîne mosusu ekomaki ko considérer Vini. Lelo ba ye ko yamba Vini ke biscuit na bango aza biscuit je n'en disconviens pas parce que alobi ke ye mto bando ko mama ba film na Candy Star. Film nini ya ko koma na Candy Star? Toloba, tozala honnête, tozala sincère, film nini azoko makuna. Ma chérie, Vini, Maluda, na pesa yoka conseil kaka. Omoni bisiko kei kuna, conseil na kopesa yo kangaka monoko. Lelo mokili ezotalela yo, mais lobi koyaka kolela te ke non si je le savais. Soki bobebani na ba fan. Parce que obebanaki na Belvi te. Obebanaki nde na ba fan. Quand ndenge bobebanaki na ba fan, il fallait aussi la naka na ba fan. Il fallait pas okotisa Belvi na ba buzoba te. Il fallait pas. Place to kendaka. Oyo fitire bombela biso to yebaka te. Omoni nzambe na expérience a vinanga, onga na mona, onga na vivra. Nzambe azongisaka toujours biso na batu o basalela biso bolamu dans le passé. Moto asalela yo bolamu dans le passé, oye kozwa. Obaluki li mutu wana. Le jour okokweya, nzamba kozongisa yo ka epa ya mutu wana oyo obalukela ye. Na bandi ebela batu o baolandanga, basi basala pe remarque wana. C'est comme ça. Nzamba travaillaka bongo. Belvia sunga yo omata. Mais tiens ça dans ton cœur que les jours au rokoya okendo senga lishungi ka epa ya Belvi. Na Belvi akoya parce que azarane na motema malamu ya koya kosunga. Deborah, yo mobali, yo mwasi ya Vini. Mwasi asunga ka mobali. Je sais que na côté na yo ezana ba makambo o sunga ye. Mais kolemba te, yebisa mobali na yo ke ata lelo obimi epa ya Belvi, bisika nyonso kokendaka, soki omoni ke esimbi te, bima na malembe, batu bakopesaka yo valeur. Parce que kuna pe okei, laisse-moi te dire la vérité, kuna pe okei, baza na bango pe keba, bayambi yo bazo seka, mais baza keba, po bayebi déjà position na yo, bayebi ke oza mobali moko obimisaka, oza mobali lokuta. Bayebi. Moindre pépin. Bakolongola yo. C'est comme ça. Balinda Côte. Balongwa na SP. Na bagaspi. Et d'ailleurs, moi-même, personnellement, je me disais toujours que, na barol netika rôle ba pesa Vini. A joie. Ka barol ebele. Gaspi wana koti ko jouer yango. Mais Belvi Kandi, malgré considération, il y a oyo Gaspi a pesa ka Belvi. Belvi apesaka Gaspi wana barol te. Abandai ko tombola yo makasi. Abando tombola yo. Po ayeba kike, non, na matisa ye pe azana besoin komata. Ba Gaspi wana balongwa na SP. Est-ce que basala makelele? Basala makelele te? Balinda basala makelele. Bana mike yo kutata mobwimba. Na suki ya pembe. La famille na boy nanga ko sunga to landana nu jita awa. Pardon. Nanga décor et là on voit là na ya na Belvi na ebité. Na mona ka décor comment ça likama na tu na décor on pas kenda pe na mona ke peso na ba tete et sili. Sherika tumba kuna zaki na ene pas Belvi
atournaka barole nyonso tu batie makambo nyonso tu bozweni nga kamana nanga Sherika Tumba boambria ye bosala na ye nini akoma analyste akanga moko wana atia pape mpe na ndako na ye wana moko wana asalela bino baanalyste wana liboso kamera yaka esu te anniversaire à Péchanga Sherika publié tati na page Facebook na ye ese elo te Gaël bopeshanga mutabota Sherika elongoli ye lipesha nabandi ebela bato toti kolanda awa ndeko na biso na nkombo ya Jita aye koloba Jita aye kopesaka exemple ya Sherika biso nyonso toyeba Sherika azalaki epai ya Belleville ntango Sherika ayaki kolongwa bayambaki ye kuna makasi e après bayaki kobwakisa ye lelo oyo Sherika ye moko azongi epai ya Belleville akomi ye moko kosalela bapublicité ya bafilme ya Belleville bien que Belleville azotia ye lisusu ka moni soki eza na bato oyo Belleville afongola ela mpenza maboko mibale mpona koyamba bango eza mwana lemba ata soki bolandi interview na ye ndenge alobaki mabe mpona Belleville te apesaki ka explication ke nga nakota na Bellart ezalaki mpona banda kojoue nazala acteur mais eye kosalema ke kuna babando pesanga kiti ya kozala acteur te mingi nakomaki chauffeur nazolandelaka bamakambo mosusu me nga nakendaki mpona kojuaka yango wana nalongwe na nga na Belleville ntango alongwaki ayaki se rendre compte ke eza na motu moko te abando benga ye te azongaki na ye pa ya Belleville akontinue ne mosala na ye soki mwa place ezali aya kojoue akokota lisusu ajoue c'est comme ça topesa exemple ya Karine Pala ntango ayaki kolongwa epai ya Belleville bayambaki ye kuna ajouaki soki na 2 films eske lelo ajouaka lisusu te tomoni Bijou la reine memema boza ebele ibutu kutu na parlo même pas ibutu epai ya Belleville quand même abandaki ata kojouer boyebi Belleville aza mutu moko azalaka na mutu moko ya motema malamu tellement motema malamu eleki wana eza Belleville kandi mais de l'autre côté alingaka pe kotalela oyo eza na kati ya mutu soki mutu bapesi ye rôle nini akobimisa c'est comme ça omoni ata bana oyo asikami azwi bosentir mpenza ke bana wana bazopesa makambo eza bana moko mpenza azoforme bango na motema na ye mobimba soki atie bana basala kindumba ekozala bana moko botala boye kindumba soki omoni bana eza makambo ya nzambe mwana moko makambo ya nzambe moi je me rappelle na film moko o Maria Longondo oyo ya monoko ya petaka na ye pamba mwana mwasi wana nani mutu akanisa keno ye pe akokota na je ya kozala mwana nzambe une servante de Dieu mutu moko te mais film wana rôle wana incarna yango mpenza makasi mutu moko te atikala kondima te topesa exemple ya décor lelo asukeli wapi la famille bisika bato bazalaka problème ezangaka te soki oyoki ke Belleville alobaki mabe mpona nga boye soki oza mobali salela kimobo mobali na yo kende koafronte Belleville nayoki balobi boye mutu kinganda ye koyebisa nga boye nde place pe bakataka makambo ya songi parce que soki nga ndenge nazalaka soki mutu aye kobetela nga lisolo mama Inès mutu kinganda lobi boye mpona yo soki toza na butu na kolala me yebaki na tongo na okende koafronte mutu wana epi na kotangela ye pe kombo keno yo oyebisaki mutu kingandi boye soki oboyi na obenga mutu wana parce que na vi na nga nalinga songi te c'est comme ça bandeko na nga toyeba ndeni na komibatela bozala baacteur kande badacosta bazali dacosta soki aza epai ya Belleville aza sœur na ye mwasi ya vieux na ye dacosta akendaka pe na ngambo akendaka kojoue tomonaka tonton Bobo même chose tomonaka Ada Ilunga même chose mpenza oyo tolobaka même chose alors toyeba ndeni na komibatela bozala baacteur oyo baza partout bozala baacteur te keno na jouaka epai ya oyo soki nalingi nabima ifo nasala makelele nafinga naloba keno kuna kutu ndeko na nga
place pe okende bazotalela yo na liso toza kakawa opesaki Belleville 2 ans yo pe topesi yo 2 ans toza kakawa kozonga pete kolela pete moto kolela aza te po kosilana na famille bota efingaka te me balobaka nde vérité famille bota biso tofingaka te me tolobaka penza ya biso vérité tolobaka penza vérité Belleville ou rien tolingi eka bongo ata soki aza elongi mabe tolingi eka bongo ata soki aza mobali ya bato tolingi eka bongo l'essentiel aza na ndako ya libala ataka soki aza lele kande bolobaka lele wana tolingi eka bongo lele na biso siko tosala yango nde nini yo nde okosomba yo nde okoyeba tosouhaite oka ba bonne chance na mosala ozokende me kanga nde munoko soki okozalaka munoko polele okoyeba okoyeba ma chérie ma sudo. Merci beaucoup na bandeko nyonso o bazolanda mama Ines NM officiel kande tolobaka toujours et encore merci na bino na bato nyonso o bolandaka biso grand merci na ba o nyonso bapesaka mwa toli epai na biso na chaîne na biso en tout cas batoli na bino nde esalaka te tozo avansaka matin midi soir merci na bino que Dieu vous bénisse surtout et encore abondamment bye bye et à la prochaine ciao.